bana mboka boyeba ke Mike Mukabayi ko azwi option ya kofinga kamere kofinga mokonzi ya mboka epi akomi kofinga ngai na Zakari tosali rien motabimisaka ye na prison va intervenir pona ye ezaki nani kamere epi kamere soki atikaki parce que amelaka bangi ya kamere ko découvrir que Mike amelaka bangi et commissaire ndengo la a se débarrasser ne parce que si comme ta se débarrasser non il faut qu'on finga mais les siko to eko constater pour la nina voyager na Canada te a futi agence moko ambongo akende Canada apesi mbongo na 2500 agence spéciale makambo siko a Canada pe ndimi azokende mais ambassade asengi fasa elaye examen batala soki aza sida ou bien azate mais kuna ambassade kangi na sida omuni yango kumusale munoko kumusale bapota to yoko découvrir siko bapota les malades ya mabe ata suka me oya ye komi na degré moko ata meli ba retroviro eko simba shute donc yango no moni alingeti kabiso bo akomi siko kofinga me yo lingo kufa il faut que na masumu ebele na nzutu sambela nzambe pour abo mosi côté pour quand même ata so kufi okenezela malam donc Mike Mukabayi azana sida. Selon dernière nouvelle de aujourd'hui, na ambassade ya Canada et puis na chef mokonzi ya agence. Yango zo pesa ekana siko aga no récupérer 2500 $. Ti siko yo azo ko ko no récupérer 2500 pour que azo banga ke tipo na panze sa mta bo to ke de parquet. Na pa yote ya za malade ba o sale examen ba kanga na siko officiel. Alors ba ko bloquer kwa zo ba suba jeune fille. Yango na donc bandeko kolanda tene nga fingi Felix nda fingi nga nda zo finga kamere nda fingi Zakari donc Mike Mukabayi azana ye tokopeseka au revoir ndako mboko nini mbote ya suka. Merci.